Capage TV. Capage TV. Ako farate basimbigne. Soko za na mbongo nyeza kasolote. Oko simba. Na molongoli. Zanga mbongo na nyeso loko simbate. Na mona ngata ba bebe o ya biaka. Beba mbongo zo ba mutaso landa. Mama sa za na mbongo mutalongola ko nyako kasolote to za no pita. Lobi ko funda lelo. Lobi funda lelo. O comprendre nga bien. Classe funda biso na bulletin. Sala kaba. Rouge na rouge na bulletin. Mais tu connais na bleu et blanc. Va les chèques qui étaient dans les premiers. Parce que ma belle basi a poto ba yo ka mingi ba ninga koleka conscience na ye. Ko c'était. Ba vivre n'importe quoi musique. Moi quoi baby si to baby sabiso nyonso. Kanda za kamupaya. OK. Aga kotala muturukola voyage. Soka sisi dossier na simi nzela zongi ya petit ndengo zalaki. Parce que oye côté là qui est passé là boy tantôt ayeba kité. Parce que ko zonga sona conscience était kolo bano yo tata wana. Ti akie isko avenir ya bana tana pesi bango tata mususu. Est-ce que longwa bango na mutu te ndenge tata na bango akenda. Il faut suka na expliquer bango ti bakokola. Tant bakolo ba yeba liwa tete ute wapi mingi bako bambela nga. Tantôt nga ite bakosanga na bani na baninga. Azara kwa makoko tanzungu. Ya lusi. Aboya kakolongwa soke bi technique na iti. Soko timbeli kolongole na pete. Ndeni pasta. Ba longola ka makokota losa longwa na lutu te, obuka lutu to boli nzungu, etikali ya kolambela nguba mentunga zaki na osika. Bonjour chers parents, élèves et étudiants. Désirons voyager vers l'étranger pour raison d'études, formation, tourisme et soins médicaux. King Service met à votre disposition une promotion d'assistance visa dont les frais d'assistance seront payés qu'après l'obtention du visa. Nos destinations sont Canada, USA et Schengen. Notez bien, les candidats ayant souscrit à cette offre bénéficieront de l'ouverture des comptes bancaires et King Service assurera l'approvisionnement allant jusqu'à 50 000 $ américains dans le souci de répondre aux exigences des ambassades. En outre, King Service met à votre disposition les services tels que vente des billets d'avion, location des véhicules, formalités et accompagnement à l'aéroport, l'assurance voyage, accueil et intégration en RDC, tout comme en étranger. Pour plus de contacts, retrouvez-nous sur l'avenue Mongala, numéro 124, commune de la Gombe, à Riposte, non loin de l'hôpital Mongala. Soit vous pouvez nous appeler au +1 514 627 26 85, plus 243 81 29 49 434 085 092 20 69. Biblak et libiso ba machine ya solo olinga mombongo ebelo osala te Biblak et pour faciliter bino en tout cas au bengi na numéro auto ko afficher na avenue du commerce ba machine na biso ya bien zali Biblak ezoteka machine ya sucette ezoteka machine ya Alaska ezoteka machine ya glace ezoteka machine ya canne à sucre en tout cas pour na kozwa yango au bengi numéro auto ko afficher wana et ça la bien Bobenga ebele bo sombi la part ya mama Capage et ça abiso bien. En tout cas na lingi bino mombongo yango wana. Bienvenue dans Objectif Canada. Na elibino Canada na kati ya maboko na bino. Mama Capage Chaya Rapamba. DG Arsène Fortune Campetou. Ensemble na mama Capage to lingi bino so boya Canada. Eza facile. Adresse eza wapi pour nous retrouver Objectif Canada et elibino ba visa de travail, visa de tourisme, visa d'études. Eza facile. Biso to zate o passeport na yo ezo ba visa ebele pose wa visa. Non. To ko orienter yo. Oza na mboka nyoso Brazzaville, États-Unis, même na Canada na so lingo zonga. Olingo kenda ko zonga to zali. Oza na Brazzaville, oza na Angola, oza partout mama Capage ya elibino. En tout cas, opportunité yango yo na ba mur na bino na bandako na bino. Liboso ya porte na yo. Bomoni awa tozui déjà ki mamba. Objectif Canada ezawa. Objectif Canada ezali na immeuble Pôle Sud na boulevard du 30 juin. Okocha numéro et puis on peut sabino numéro. Soko yé na ba prix abordable. Benga la part nanga aux ala des cités. Ngamro bientôt là, je serai au Canada. Ba numéro la monsieur à contact ezali plus 243 90 20 45 208 plus 243 89 71 72 277
Boyambang au Canada. Liboso na yo. En tout cas Canada, tala bilingi. Kalami était na zawana. Bienvenue à Résidentiel Socel, votre option parfaite d'hébergement pendant vos séjours à Luanda. Par sa proximité, cet établissement spectaculaire vous permet de vous diriger rapidement vers les endroits les plus emblématiques et importants de la ville. Entouré d'une atmosphère luxueuse, privée et unique, Résidentiel Socel vous offre des installations et des services imbattables avec tout le confort nécessaire pour que votre voyage soit inégalable. Les confortables et spacieuses chambres, suites et appartements fournissent un sommeil doux et réparateur dans un espace familial, intime et paisible pour des séjours de rêve. Si vous souhaitez vous régaler en dégustant les meilleurs plats locaux et étrangers, notre restaurant, détenu par les meilleurs chefs, sait vous satisfaire. Grâce à notre bar installé dans un coin chic, où les soins est aussi bien mis sur l'atmosphère que sur ce qu'on y sert, vous pouvez vous détendre en toute sérénité. Venir en Angola sans passer par Résidentiel Socel serait dommage. Retrouvez Résidentiel Socel, situé sur Golf 1, Kimbangu. Bienvenue dans Capache Télévision. En tout cas, Balinga Biso, Nzambe, Pambola Bino et Longo, les autres ont Pasteur John. Tokobeta masolo ebele bele ya vie pe mambo ebele oyo etali biso pe population congolaise. En tout cas merci na ndenge mo pesa biso ba remerciement et puis ba félicitations bo sungara pe na moi oh bata bonne foi hein moi miliki moi sukali moi félicitations pe kaka esala bien tous en a pas installé l'autre elibino centre ya retraite ya munene et mambo etali église corps du Christ. Basali centre ya retraite ya munene ndenge zalaka bao balingi bakende bakota maki bao balingi bakende pona ba randonnée na bango bao balingi la mususu veillée de prière bao balingi bakota pona ba retraite bao balingi bazala pena enfermé na mambo tali nzambe en tout cas espace munene. Centre Maman Nicole et Lolo, pasta. Centre Maman Nicole et Lolo, et Yedibiso. En tout cas, espace moko ya munene pour na ba retraite. Nzambe vraiment afungoli bango motema pour bacha moni kokenda mangengenge kokende boy bato mususu bazora temps ya inspiration te. Na ba kotana tu ba mibi ba koma ebeli. Ba koma ko sala bolingo. Ko boma. Tika boy. Oh, natala ki moko na côté ya Seni pepe, kote ba pera kuna. Ba bimisi mikuwa bibembe. Oui, bakangi na moto wana wazobo mabata. So zo plieka na sako tutu kale. Ebende na moto. Yango moni centre trobi. Maman Nicole et Lolo. Maman Nicole et Lolo. Vraiment zamba pambola ba initiative ba mingi bazo tonga makambo mususu ba nini ba nini me. C'est ça. Ya chipa sunga ba tuma bondeli. Vraiment epesinga esengo pe zamba pambola e makasi na initiative wana. Vraiment. Eza na commune nini. Et ça vraiment na adresse avenue Sangila numéro 4 commune ya quartier Sakombi commune ya Kimbanseki. Ah na commune ya Kimbanseki na quartier Sakombi. Voilà, na avenue Sangila. Avenue Sangila. Voilà. Numéro baché. Numéro 4. Numéro 4. Des places commune ya Kimbanseki. Concession baché pona bato mabondeli. Voilà. Ko uta mbinza tous les communes obina ke kote mabondeli na bikelongi ya Nzambe. Ozala nani ozala nani. Okay, même église bako za rendez-vous baki mangengenge baki na bango kuna ah on a kutu za plus facile que ko kendo mitika na balabala o ko lala ka libanda to ebite peninga comme ne bakuluna mabe o kanza ko ba demo ba baluki batu zokande yango matko za pena no oui maman vraiment ezapé na Masina Pascal et référence nango na Masina Pascal entre route Mokali arrêt Mama Diaré référence il y a route déjà l'entrée route Mokali référence kaka arrêt Mama Diaré soko kiti wana otuni bakozanga kolakisa te po tokotia numéro ya téléphone mpona baeglise nyonso basengeli ata basali na nzambe batobengaka bachantre de l'éternel avant album ebima olingi oseke mingi mpe na rimaka ezalaki avant album ebima osi bato bokoyemba na bango boke bokoti retraite po bolukeleka nzambe eza na inspiration esunga bato toke boyeka page
mingi bakomi soki alingi asala album atiki bango bakoyemba na ye moka koti lokola maki ntango kobima komi kopesa bango note lokola misiki ya mokili nde bakobeta concert mpo babina yango moni misiki lelo chrétien komi kaka soyokani na ntongo na suile na poko esili nguya banzembo bapakupe buloba bakotaka retraite bango nyonso etika lelo lokola libanga vraiment nazoba no makambo miki banzembo akala église epuis banzembo wana etikalaka na baéglise oyo bambunda tout l'église basente ekoma lokola baorkestre lelo ondre boki arena nazoba polele yango pena papa kende na baéglise oyo ezanga sente babetaka banzembo akala ezaka na succès kolo yesu nzambe na nguya esila wapi kaka na koyemba obikisa paster aloba oyebi yango lelo ekomi kaka soki kaka sente bandi ntongo oyoka nzembo ozokamwa bazwemba nzembo lokola slow nzembo nzambe lokola slow ndirokanga ange bobina mama boni boye mama en tout cas nzambe apambola initiative boye asepeli makasi opesa numéro ya gérant tochango wana bato bazala besoin ya kobenga bokende retraite bino nyonso avant bosalisa mayangani avant bosala album retraite yango eza place ya polele te oyo bakokanga biso na babandi bapesi bino place ya bien na place na nini soki na avenue Sangila numéro 4 quartier Sakombi na Kimbanseki route Mokali soki boke botuni na numéro batie wana eponi église te musulman protestant nani tout église de réveil bokende vraiment kitoko makasi nzambe pambola bato malamu bazangi te bazosalaka makambo mpo makambo nzambe ekende liboso kamisi batongi bandako minene batia bato bafutela me yatiene kaka mpona prière vraiment nzambe pambola mama Nicole ngumela place bozali nzambe apambola yo pasa tokoti mbala moko na mama na likambo na biso wana vali tobeta sete mpona espace na biso ya kitoko na asi audio mystique illustré déjà esali bien et puis merci na bapartenaire oyo tobandaki na bango na ebandeli. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme des produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné, sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Gamme de beauté et Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu yango. Gamme oyo ata bébé opakola mafuta na biso pe kitoko ba o balingaka monoko na bango koma na mwa rose bokomi kosisa te biso da mpona kobebisa monoko te Rude Beauté ayebisi oyo omonaki batache moko esali ngai ya mwindu Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergique te donc nyonso eza naturel omonisa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basango na kati ya mafuta sozo pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakola nazorekomande bino bagamme ya Rude Beauté bozala vraiment mikolo na tingami kaka na Rude Beauté. Rude Beauté omela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé. Et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain
bien équipés, contactez-nous au plus 243 99 24 46 090 ou encore au plus 61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Ozanas House. Papa, est-ce que Otali Matanga ya Jani et puis Otali ndenge maman veuve abokami libanda pour na comportement na vis-à-vis ya liwa ya mobali na ye? Est-ce que Otali va extra en tout cas, moi mon gars talaki na tongo na moni moi c'est oyo asimbi mwana moko muke baboya d'accord regret ko ya mama kanda zaka mopaya. OK. Aka kotala muturukola voyage. Soka sisi dossier na simi nzela zongi ya petit ndenge ozalaki. Parce que oye kotela ki passé la boy tanto ayeba kité. OK. Ezana ba camarade ebele baza sima mu Congo neme ba bata mitango likambe kwa ba bendi nzoto batikele mikumba. Zoli sayo. Parce que mabe basi ya poto bayoka mingi baninga koleka conscience na ye. Kosité. Ba vivre na poto kwa musique. Moko baby si to baby sabiso nyonso. Solo. So ko na respect ba wololo kwa lisuma. Yo to sine mingi boye zoba. So ndolo bakata sa bolingo nanga oyaka poto ndenge ni ba futela ko tiko na ye. Makamesa na poto. Sika boto. Tongo ba futela nga tikete no lulela nini muteme baby. Ndenge ba vivre na poto. Ça spirituel hein. Maman ils a contaminé. Parce que ba on a le bano la daga analyse. Obi ko solo lié. Nazo peto ba schéma ya pété. Ba sundoli ye moko me ndenga zawana azeba ke ba trairinga na baninga na lati bera likambo na zaki nango excès de conseil na bango na yoki bango mingi ebepse nga ba donner soit ko zonga sona conseil c'est kolo bano yo tata wana ti ake isko avenir ya bana tana pesi bango tata mususu. Est-ce que longwa bango na mutu te ndenge tata na bango akenda il faut suka na expliquer bango ti bakokola tant bakoluka ba yeba liwa tete ute wapi mingi bakobambela nga tanto ngai te bakosanga na baninga na baninga mobali yoka karikiro kapashi te pasteur mukolo na betelo sagesse assez pété parce qu'on a soudain retrouvé conscience trop tard mutazate est-ce que quand on a documenté na tiki mutu akufa est-ce que faut pas un document ngwa kiende matikala ka tata ba ya bana mazala ka ata zongo ki Afrika bali mwasi Afrika ata sungi bana Afrika mais oyeka baza ba oyo suka mama to mona bano ba bombela bango ba tata ba mama umela mwana moko tangala buka komi na mbonga bitena luka ka yena mona ugo changer nga bango 20 mais oyanga na mona lo ba penda peta kala mona te pas pise ko fesi libela ezalaka yango moni mama pastor azalaka makokota nzungu ya lusu aboyaka kolongwa soki ebi tekniki na ye te soko timbeli okolongola na pete ndeni pastor balongolaka makokota loso alongwaka na lutu te okobuka lutu otoboli nzungu etikali ya kolambela nguba me nzungu ezalaki na osika labri na toboli nzungu mama soko lati mikumba susi okotobola nzungu avalere kokana aja nzambe apesa ozana ba 45 50 60 olata susi lokwa kokwa kala umena mukila mona espérance ebele okotoboli nzungu na lutu bumi totobola banzungu yaka na mai nde sopa elala lalisa nzungu libanda makokoto ye moko bakosimba na lutu te abimi atiki nzungu propre tant que ndoboko ndesko yango moko eke nzungu etelisa na simbo lesika sabo mpona formalité yoka kaliki ya pete donc ke na en bongo mama ke na en boy akotiko à l'aise amen libanda na yo nde nyonso ezosalaka yo ozala mais kati epesaka nyonso ezala eza yo bato bakomprena mabe yoka makambo te yokisa biso na pasta nalobi boye bato bakomprenaka kuro te vraiment libanda na yo nde esalaka esengo na yo bapesa valeur so yo moto ozopesa libanda valeur fo kati ezala propre mpo libanda ezala na kilo totika na balokumu libanda epesa raison me na kati tozala na souci mais so bamoni biso babete biso maboko aleka mbongo tozobete maboko na jeep na avion souci alata koleka mobola nzoto ezwa tro tobola nzungu atobola nzungu alongola makokoto na lutu sabenga mai
Pasteur, nga pe seri mona longola makoko ta lututé. Otobola kanji. Tension ekezongi, tension. Chance ebo bamba. Na bamba. O bamba na matembela mobesu. Bamba njunga kotoboka so cheka matembela mobesu cheka na mamoto pa akanga maka. Tango kocha mai night atanga ezate. O bamba na matembe. Maman nazo pesa ba détail. Tous les détails à vie na eba na mutu. Maman, na ibisa ko teke nona sirisama comme na 198. Osora ba agitonde di pasteur. Maté mo compliqué. Challenger. Code ya vie ça pété. Yeba shima. Pasteur na yoka yote o mutu pasi. Na ebisi yo. Na zaka. Banana yeba yo. Positif. Oui positif. Et sengo nanga ezaka na bomengo mukilité et sengo nanga na courage na zaka na onde pierre kimia ce que comme belé c'est que on a ça que boti plus et ça dit raison amen mais nga mo nde kolonga na beta calcul la suka bobonga ata ba comme singa milliardaire na nko e kolongola nga sengo na zaka no banda kalate amen na bona kufa vandi kola makama mukili ona ko zanango par mingi te kuleka nzoto nanga c'est ça bomengo ningi ko leka nga na âge il est quoi na batwa bakati bomengo ni yo eleka na âge pas t'expliquer non patron ni eleka bomengo comme ça 160 ans azate 80 ans OK 90 ans bambati ba mususu kama kutu kana na makambo ya umona ga libanda ya mwasi ya bana toboki lokwa makokoto ya kufiri kola sosia mwasi sosia mobali bomi mbongo luka kipepe so kimia eke pembeni olati sosia makambo ko zanote na mutu okufeni nyo toboli nzungu na biloko malonga te tobola nzungu na ngombe tomba kotala ezaki ngombe yango nzungu toboki poso le pesi solo kizunguzungu o tobeli nzungu na losa ya mafuta ya mbila omutu ta c'est ça oseki nzungu na ndunda vraiment yeba muki te passe sololi no betre ba schéma bato ebele batobola nzungu nazo betelo makambo eza sérieux pona bawangila o comprendre nango bamboto taka obundi kola nguba kopona nguba te pasta osololi kako ozana bachaka makambo libanda na kati te na yebisi yo na yo na nzoto bwa mibale ndeni pasta ngana nde to sola yo mibale nga mibale to bimi na moko po ozo représenter biso na mukili o eza na kati ndoko kilo mona nzambe za suzu awa po elongwa awa fo nzoto alongwa ya zonga mama nazo beta ba dossier nyonso sérieux donc taka toza boye moya zongi so okozonga tete nzoto jamais kenda lola ekotika na nzoto eza représenter ayo awa nzoto aza lokola veste sika fete senga single to moko moyibi veste eli puta sipe na fete ni ba betelo maboko bai ba teni a fete ya yango teni ko na mokili nzoto soko zongi shebi na longo li veste tina portemanteau modèle tika veste na portemanteau ate nano tike lamba te na portemanteau bali ko zongi okuti kwei na mona eso lokoto zongi sikuna tango kwei ki puka tango la tango oyeba ki metango longo le kwei oyibite okufi ba balola obani ka basala boza kuna te veste se kwei soko ko tala yanga yo pupoli bembe baby soko pupoli zongi na portemanteau se ko se o se kui tango oyebi su te tike kende qui pose ça sans comprendre o ba schéma pété ba tu faut ba connaissance makambizo kende wapi mais l'église pasteur balubaka soki nzamba sandisi moto mokili akoki kokabola te mais moko pesa biso schéma ke soki bolingo simbite mama place ata bana bazaka bwana place wana boza comprendre ngakati nazo la bino faciliter makambo na yaka na makambo minene na se po bomona ngo dada libale za contrat wana na poto to awa partout na monde kapa mindele te mama mukili momba libale za contrat depuis banyamatina batu libale za contrat bongo soso abotana soso tango bona ne koki bakolo soso musu baki susa kolia soso bakati soso mobala kufi oya masa kotigra fe bova mobala kufi soso musu soti mbana ka bene na balinga soka kitia komi yaye akota seke na bote kena liboso ban lokolo bimi representateur ki bolingo continuer tika bo pastor mama na bête le dossier carré makama mike folanda mais alors
Monsieur Zarakate, il y a Jean-Claude Ndela. Nazo betelo ba de ces carrés. Comment on m'a dit vie. Bato bato timbela te mama tozolo ba simple. Batika ko lata bato ba bele o ese sali me pesa batika li raison. C'est ça. Vie eza championnat. Tito ke de guerre misu tous les soldats ba kenda guerre o mato kita misu batika la kana nzela. Misu ne ba komisa guerre na victoire. Amen. Misu ba kufa ba choc. Misu ba gagner guerre. OK. Parce que soko na poule wana où est le mal. Na bien binoté. Ba logo tabiso ba boucho mo logo tel logo taka 20 boucho pona dame. Tu attendi ba ngwaje ba ke misu ba ko koma te misu ba ko liama po misu ba ko na feve. Dès attendi ba boucho ba zo ke misu ba kanga na coin. Faut ba bima faut mo ka ko tadama aider bango na famille. Mutu misu ba na famille ko simba ka te na nzela na mo ko soki mutu misu aider te. OK. Faut tindika azwa kanga na coin. O sundola ti dame sila kanga na coin. O sele manœuvre o longo na passe bimisi tinde ata mboka ata bisa ko juma benga na poto. O solo li ko pasta. O solo li. Dame ni nyakota atambola ka ye moko sa sauver baningo ba okendo kota. C'est ça. Tiens, ouais, au Kali Muninga. Aleka po boko made dame ko makilo. Damo azaka ye moko. Na zana badami 3 ali ko ya dame moko. Ye pe dame me charge 3 dame liki ya ye. Yo pe faire ko na 1 2 3 boko ma 4 po matiki de ni lube muta polate. Et loko esela na ba famille. Ngamoko na zui, ezali ba ko zwa na ko débrouiller. Ko débrouiller ça ni ko zwa. Ko débrouiller ça na zo bunda bo mona nga na bonga, mais so na beti liso bo mona ke na zo potana. OK. Mais na ko ça peut m'aider te ke na zo ate. Etika la ka bon, mais na sentir ke na zo tâtonner. Au moins nga ko na za na compte ba patron de na zanga, mais mutu na sentir ke na zo kende ko forcer. Ezana ba zo ke na ko ya susu te baza. So ka ko lo ba yemo ke sengwa linyango. $1 million, $3 millions. Mais ce qu'on peut comment ça va souffrir? C'est ça. Puis on a été mis sur ça, on coupe ça bon peut-être tu ne vas pas voyage. Quand ça va dame 5 pour matcher comme ma peuple le qui n'attend ni. C'est ça exact. En tout cas l'Afrique bazara non. L'Afrique bazara non. Ba Libanais de ba. Ngamu na tika la damiste. Wa. Muninga kala wana badamu moko mi bali misa to 4. Place ko kimele kufi ale amitiki. Omenenge na lié yo Tant balié o bakota no dami te pe match si et si so balé de adam bino bokende wapi obima ya otemisa mutu bataka tena kindoka famille ba dama yo o ba ndotelo motema batikali piaka je on les ama casse basta jada kalkili moko simple yango moni peso ko za mozangi soko mono dame yako telema pembe na yo pas profiter tini ko kendo kota cha welisa kota faveur aux 3 faté amen ceux qui ba lem to la sécurité azate au PC ma $100 kendo débrier ya azana ngokaka bar quit on dirait ko tika ko kengela ke dibela namona boso na mona yima bakalinga na 3 dames liboso na ke batana na coin na kuma saka coin we ba jango na boko kende kuna ba kulianga na yaki pembe na biona sunga bukangami yo kanga na yesi manona tini ko kende oboyi tika na songa na batele skonga poso ngada na kufi jesi esili kalikira si na kangami ka place o nde batu ba yebaka vraiment bo changer mentalité liwa o ete ya bino na makambe bele moite ba bokangama na poto bozana ba faveur ko benga bandeko na bino bo benga o ebite tanto na nzela na yo ko zwati muto ko benga julu pemba ko leka yo pe asungi famille même to mama ba te bele bazo comprendre vite na zulu te passa nga comment ça là très important sala ngome ko sala ngopena ba goigoi te na goigoi frame o solo li ko pia muto azazo bate tika bo pasta abso ko conseil soko prier zo ba ni mo fingi no liboso baba lukela raba na makasi ko prier zo ba linzanza mama na so manu makama mi te o solo la pasta o solo li makasi faut ala éveiller objectif ta ila ka temps OK ngana ngonga tozo bunda nzoto azo répondre na ngata ke makasi za c'est ça donc to la muka chaque jour ba vie sans te desserra moke sa to yeba okosi pasta oh mama yango ndenge bakangelo na bo bébé yango te na l'air est différent yango sa jona ba te ko kola to ndo na tu passe nzoto passe ozaka tala ben comment volonté za ba vie c'est lembi
Donc ça va vite tout cas. Maman yo bakate mutuka ka sika ndene koma kisaka na prince et tout en até mais komi koko. Quand nous commençons à dire et tout en até ah ou mais na prince atambola mina ko denda denda ba vitesse ba visi moko ka de changer forme. Donc toi ba carco. Karo mundela sale koma koko bongo biso mi balé to ko nuna te ndengeni. Yango mundela lo bangane na sabu na passer na sala kaka tina. Kende na ndolo mona ba man. Ba Mercedes, oui kenda kusu voyage te tikala ko sele ba kimpuka pokwa. Banda tonga tellement na ndolo ka bon. Ba liere ba usa ba charger. So ba tu es plein quand on peut kenda ko matango ma kinga sani malembe. Très bien. Musumu na muninga neleki wa na keki kwiti. Ye kaka ozo sa fie na yaka va yo suka suko kozonga awa. Ah bakate. Chauffeur kimpuka seka abandi sika na mulongo tokozena kimpuka tokotema na sima mama na bakimalu malo koma pete kene nzela mitendi tika boy Peugeot 504 komo komema bandembi na monango batele na carrosserie plein elongwa voiture ya bato e ko ya biloko mama yango bakoko basekaka biso mama yango moni koko soka très bien mama tanga talaka uboyeba nde moni makambo tozana yo moni tant ba profiter pêche Rodrigo to kama makambo ngote soki pêche Rodrigo profiter tozo aventure sale la temps na lero eza so temps ya vie eroza osa les change na nzoto la makasi ça bombelaka ki bokoko na yo sans frais ko nuniso na respect. C'est comme pas ça. Oko linga mana batu teme na mbongo ba okuto na ngoba ko ba peso valeur. Poso ka kufetike la bisate loko. C'est comme ça hein. Koko piaka. Baba na no propre ba dingoza. OK fana baba ndeko koko piaka ko manganga ti. C'est comme pas ça. Mama mutamisa modeli. Na mona ngoko na okila ba mama. Tina zina kase poka tamwa yaki hein. Baba neza ya suluku tanda ka fani mwana za kozwana uzuka mate mukulu ba kufandela biswa si aseli vina ye wapi bakomokama wala lingaki ambiance feti loyenge tango azwaka vie amone ko ekutikele bongo libela asala makambo etika ni souvenir or age tango zo pousse na souvenir pesila kana mitwa bato tika ba papa souvenir à ma bende tika kana mutu pa yino libela ya malamu ko sela mutu ko bosana ngo na mutu ata bongi ya edanga azo zongo ko jemo ide ya so pelo ngwe na pasi o solo di papa ya mabende batika na ngo ya mabenge ndoko mama kokoto fezika lo sa kitoko ba ole sile kimina libu makokoto fona fu tozana mukilité te tona mukilité ozo beta bandikare ya pete tengela ta yango na mona ko ba mama ba bonga zara akoko me azana bandaku atinda bana na poto bazara balengela ata bana na bazate ba boy bazoke na respect lo kwa mama abango tozo futa mana yo tokolemba yo ndengeni mwana sotanga wana ogangela ka ba boy me botie boite ya saka ndinga boite fumo chande boy wana zo seka me yo zara kya hotel bana nanga kutu bango te mama fo basala boy esengo ne sengo ako farate basimbinye soko zana mbongo nyeza ka solote okosimba na molongoli zanga mbongo mona nyeso loko simbate na mona ngata ba bebe o ya piaka beba mbongo zo ba mutazo landa mama soko zana mbongo mutalongala ko nyako ka solote to zana hôpital tika boy papa na zolo belo makamba mike ba ko luele o kutata deux personnes bazo welela ako bengana baninge mo kwa sala Aussi mettez parce que t'es même au bois faut bien 6 personnes. Faut pas ça bouder yo. Yusko so mongi mobola ça na suivi te ko chola. Tika boy papa. Ba comment ça va donga tinga genda yo pe meme kuna. Ba comment tanga mamba salaka. Meme pe kuna tenga na kine déjà. Na check yo soin yo pour kine kuna. Parce que mobola zo kama ko tala ko liboma. Eza nini? OK. Yeba sikola kena bilamba sa balongola. Nandeni pasta. Pourquoi ça malade? Qui tu tini ka ba pine. Ba ko c'est tina douche. Tika pompe mai. C'est que pour le qui si.
babalosaki na kiti docteur azobanga ndiapolaka maboko matango ya nayo comme olongaki bilamba te bongo boye kosala nini pourvu kasokoli ti yazaka na posa sokola nazobetelo bahistoire vrai ke bana lobi ekofunda lelo lobi ekofunda lelo lobi efundaka lelo okomprendre nga bien classe efunda biso na bulletin rouge na rouge na bulletin mais tokenda na bleu et blanc bayeba l'échec te na les premiers mama nazobetelo basara lelo peno sololi pasta yo kosola chaque jour ya seku tokenda biso so na bleu blanc et suka nde na suka rouge na rouge yende les premiers nazobetelo ba dossier mama toi na monde moko faut tirer les sons tira les sons makasi likamu nyonso komona pasi ya mutika nango lokwa souvenir alingi yango te comme le bisque likamba la bine bozola tebe nalobi no be mabe bimi na ye po tomoni ye mais azana ba conseiller ou ba participant na sima na ye po ba bebisa ye ye alinga mobile ne soka linga tanga botana ete oyebi ni baloba neteka na bato baja pe kolela bana kati lokola indele babimi sima so zali champion de ba pembe to pesa ke conseil bisote na so pesa ide yo no ba moi ça ça de peut-être bien ki mowe abimi na boboto po so mona te o baja ko ke les soucis bango ba pimela ke doki nazoloba no mama nazoloba makambo na facilité papa lobe loko kongola za mutu te bisusu ba rapena kei ba ko tala ba pena ko verifete na suka kolela nsko ya licho na kolela ya ngambo to bomisi to salerere donc visite ya mabe kotela ki bango bakangele motema pendant 15 ans bango nyonso et même na danger ba tant que longo bango na mitemba kuzungu kwa normal pourquoi to sali boy misu bazolela wana saka la binité kolela ko tubela nga pe na participer na liwana ifaki na sunge na mukanda abetela nga lisolo yo alobaki nanga na mona anaki na privilège na saki na bato na kotinda ba pese me na boyaki tanga zolela na ko tubela tant ko tala azolela nde ba bebise parce que moi cha la tiber kaka point ni mtazaki na charge nyonso mais bango bazana tantôt 50 ba na dégâts makasi pe lokwa la bli nango mama to ba kapole bokola tamana batungambo pamba c'est ça bozaki na pote bo pesa ke doki wapi ah mama est-ce que mtu moko mtapia ka doki moi te to ba kapolele te osololi papa mama nazo ba polele mwana batute osolele koki tika oso ko fait mobile comme mususu bokende changer ka ba donner o bo trel pe bo changer c'est ça nazo te ke soko yeba liko kende poto te oye bisenga kende poto na mbongo nozo oye bisenga o kontena bato kolela tala na zope et puis baleli wana bazana baleki combien na fiki ba sundola baleli wana ozomona tika boy mama bazabana msuba otayi matanga ngote kuna natali ebi matanga po baolela tande balati o kolela matanga bake concert arena avalela teno yoji ache seki kasa boy o maneti nini seki nini chapeau ba seki nango défilé de mode balela ke bembe na sushi oyo c'est ba très ça mama toyebi matanga tomona matanga bakonzi o baleka bomengo po mokonzi meme mwana valela to bacontrôler kosambwisa papa na bino te mais tomona na matanga ndenge balata bilamba ya simple souci etelemi na motema likambo eza sérieux souci ezaka na bomengo te souci ezaka na leki yaya te mawa mosusu komona mwana moke aleli koleka mokolo si plus ozo comprendre ko bino boyebi ke boyebi bolelaki tala ndenge bolataki obongamelaki na nini mpo kende olele bembe licho ngani mabe na nga vérité te yo pena solo la vérité yo penza pembe bakende kolela te bakendaki arena ko bauti arena wana soki azalaka moto azotala na mosika lobi mama talaki asa yebi tu nsima liwa deya troisième sens efungwami tika boye ezalaka bongo ya papa oyo akufa mona akomaka na basanse ebele koleka bato baotala oyeba na batraitre naoyo asalinga boye na mwasi alati bere bato batindaki ye bango ya na rivali mosusu aza na yina ye kaka banda ndenge azakosala batéâtre ntango akomi kaka na pota kantia kobotele mwasi oyo eleki na nzela mosusu me ye kaka ndenge atalaka haine soki akopelaka na mwasi anabi abenga ekopesa edoki te abetelenga lisolo aza aventurier koloba te nga na poiti ye
ora betri sur le kuta pour ba dégligrer mutu kanda ko ina mutu wana koti d'abord comme si ba sola kina yenzo ka solité amoni kanda ngai soka zido ka ko pilenga na ndena tala rola nyama ba rola TV na kibo mutu ya différent amona saka nga sérieux qui vous voulez nanga de saka mbongo ekota c'est ça n'était ça comprendre so so talinga na face ah quand tu kana saka bongo libela eh on ko ça danger soka yawo très bien dépasse pour ba belle na hôtel ba sagesse ya ba niveau nyonso liwa oyo na ba ndo comprendre bango moko nini to sali linga kipenza mama baze beli eri musu bazambi tango musu bazo sepela musu balandi na chombo ya la brine vanda tina Afrique au réussir musu ba ole la pe adi to azui akino pema anga sunga bana ne hao Afrique ko ba pe ko simba mana na kisasa tondi magite yana ko lela ya champion na ko lela défaite poko lela c'est l'elisa taka ko sekeka na main miso ko sekaka ya pambi ya na main miso makasi sutunga ibisanga main miso makasi ba nyoso siko mama pastor Tei tolo bakandenge zali makambo eza ebele eza na groupe basaki réunion pour ba déstabiliser ye si ye pa koyeba te na kitete ndenga zalaka nanu awa na kivegetaria ona basolaki na nani na mutu moko boye epesaki lokwa contre temps mutu anga kangango na mutu atika na poto yoko yaka te soko yoko mona ye kutaza koto ya bosana ali ba créer de tombika ye na poto balambi gu lokwa bakenda poto kala basombi dossier mama poto babi ko bebsela mutu caché papa tika boy okosola na batu misatu te moko bima lokana to bima na batu 30 na masoka lokuta ngomoni keba na bambote na koyamba biyamba oyebisanga tala kana no koyamba nasala ngo te keba merci kana foto msoka mtu ngasi mo bete longa loboko tokanga kaka pia ngambote elongi yango to siba sibikenga posi mandeze rozani webini ya kobote na sima te ekolonga foto ko na kamususu kote mo kamama ko ya bimsi dossier tala kutu boye saki déjà yanga to lobate poto bomba oh baby ekei mama Capage TV. Capage TV.